Mes chers amis, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Ezanga Oyobino Nyon Soyebi déjà, Boyeba déjà, ça fait des années et des années. Thème ya Masolo ya Nzambe Alléluia Ezali, Alliance ya Kindoki. Baza kolanda na butu, na bamboa, na ba policier, oza ko se retrouver na zamba, bazo landa yo, na banyoka, oko simba mbongo, même 10 000, même combien. Oza ko se retrouver, oza ko mituna, bambongo ango nyoso ke wapi, ozo ya ba okete. Olay na buto ozo mona neti, olay na femme de nuit. Olay na buto ozo mona neti, olay na mari de nuit. Eza alliance ya Kindoki. Yeba ango ke oza na prison de la sorcellerie familiale. Oza na kati ya consécration. Consécration famille mtesala ango. La famille restreinte ou alors la famille élargie. Yangwano moni Jésus-Christ azulba na Matthieu 10, 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille, les gens de sa propre maison. Quand il dit famille déjà, on parle na élargie et restreinte na élargie. Alors, pourquoi on a makamona ndikonanga? Parce qu'il y a une porte d'entrée qui est largement ouverte. Porte d'entrée ezayako fongwama. Donc biloko nyo somabe milimo nyo somabe ezo kote ezo ko frapper. Naba o eza famille na yote metango bazo ko leka bazo mona ki kuna porte ezayako fongwama. Ndeko na ngai soki yo obundeli nzoto na yo te, nani akobundela nzoto na yo? Ndeko, soki yo moko mukolo nzoto omitiki olukelengo ba solution te, otiki ba frapaka yo kaka ndenge nyoso balingi. Ndeko nanga Jésus-Christ a dit prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Todo solo mama ko alabi papa mwa nanga kufaki akeka kotala ya na ye après abenga akufi. Musu solo bi met biso tozaki na ye lobby. Musu solo bi me ye akendeki na Château Rouge. Abeti bako kufi. Pona nini? Po yozo tika nzoto na yo n'importe qui asanga nango. Porte wana olingino ko kangango te. Po peut-être reposa maboko makasi. So ke l'église ta mususu ba osenga yo o seme to sala boy. Yangwana zo tika nzoto na yo emona pasi. Membongo oyo zo toute la tolo. Eza ya yo teza ya Nzambe. Ye mta pesho souffle wana oyo tambusa yo. Okolo zo mbongo wana. Soki ya longoli ka souffle wana esili. Ndeko Bible na biso. Na Matthieu 25, 13. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas. Soki ko yana tongo, soki ko yana midi, soki ko yana pokwa, soki ko yana butu oyebite. Toza awa pour un laps de temps après to kende. Yo ozo sakana nzoto na yo. Nzoto na yo ozo linga kolukila ko solution te. Oyebite mosala Nzambe nini yo kolanda. Omona aka pasi, omona aka pasi, omona aka pasi, mais ti wapi? Bible le biso boye. Na Ephésiens 4 27, ne donnez pas accès au diable. Ndeko na ngai. Bible soko lo bala yo, ne donnez pas l'accès au diable.
Nous avons un adversaire qui est rusé. Un adversaire mauvais. Qui ne dort pas. Et qui ne va pas aussi en vacances. Mais il rôde nuit et jour comme un lion rugissant. Chercha qui il dévorera. Azako luka mutokobeta na enzango te. Azako luka akoboma nani. Na Psaume 56:7 kuna bazolo banini. Ils complotent. Ils se cachent. Ils observent constamment tes traces parce qu'ils en veulent à ta vie. Neko Bible zolo banyonso. Bima na alliance à Kindoki. Bima na alliance à Kindoki. Oye koye la yon de koye bate. O bonde la ka, oye ko bonde la te. O tin la kabatu ba moto, o so bakisa sous péché. O ko bika ndenge nini. O so ka l'air nyon so ba prière d'autorité za biblique te. Adoration eza prière te. Louange eza prière te. Confession eza prière te. Il faut kuta na musala nzambe. Oyo akoko expliquer o biloko ngazolo bana yo. Oza ko yeba basala nzambe te. Ya solo parce que olingi te. Ozo yeba basala nzambe solo te parce que olingi na yo te. Soko olingi ko yeba bango. Bible zo prévenir yo so boye racheter le temps car les jours sont mauvais. Ephésiens 5:16. Racheter le temps cause la katende ko. Nani alobi na oke lobi yo lamuka. Nani alobi no ka année prochaine yo ko koma. To mona ki ba oba kinaki na stade. Soit disant ko kumisa nkolo. Combien batiki mukili plus de 50 les mêmes jours. Les mêmes jours plus de 50 bakei. Omi bonga maka mikolo nyoso nzamba sala. Ozala na kati ba prière mikolo nyoso nzamba sala ndeko nangaye. Kosala ka assemblée ya koloba Jésus te, kosala ba jeune na ko prière na ba 0 soko so no ba aventure. Paul nini liloba na yo. Lo sambo na yo eleka. Il faut lo sambo na yo ezala précis. Ndeko nangaye, tala tango zo ke na boulangerie. Oza ko préciser. Soit ozo senga croissant, soit baguette, soit pain, soit et voilà. C'est comme ça aussi tant ozo bonde là. Il faut préciser kanini olingi. Yamwana prière les armete. Prier c'est demander. Bozo sangisa ba comme belé. Et puis ça nga mawaton na tala avec mutazo bonde là, ayibi ko bonde là te. Azuba makamgo belé o izanga tina. Prier c'est demander. Po bimana alliance o ya famille. Po bimana alliance o ya famille. Ezo seconde za banzira mi bani misazote. Confession de tes péchés. Confesser yambula masumana yo. Suivi d'une repentance sincère. Po obima awa. Mais faut kuta na musala nzambe o ayebiamo. Sinon te obima te. Ozalaka esclave wana. Kolelaka l'air nyonso. Ngai boye. Nga baluka ngai. Famille bazengumuna. Obana ozalaka ndenge wana kiyendi. Confesser par péché na yo. Soki ozoko sambela, ozana kati ya péché, prière na yo eza abomination. Tango musuna ndako pe yo lalaka, baya soit ba camarade soit banani, baye batikili yo anti-prière na kati ya ndako na yo. Anti-prière eza nini? Ezali tango yo zo bondela, prière no lekaka nango te. Oko bondela ndenge koki, prière na yo lekaka te. C'est pour cela moni bandeko na ngai, mundele akoti saka n'importe qui na ndako na été. Ba Congolais, ba Noir, bazana makamoko musu ezanga tina. Ndeko aye na ndako na yo yebiete, ake na cuisine, opesi autorisation so atombola ba biloko ndenge alingi. So waza muta misala tikala ko sanzila biloko na yo, tango akelo bonongo na limumpasi. Tala. Ndeko nanga porte d'entrée fongola yango ndenge nini? Tango muso kendaka pa nganga. Ezala ba mama pe oyo bakena basala amour na nganga.
babanga koloba yango babanga koleka nango na ba réseaux sociaux soki pasteur baleki mbangu soki nganga abandi kobanga okele te natuni mama mais pourquoi nganga olekaki te o te po sino te obomanga donc obanga banduki c'est clair ozalaka violé na bomwana yo oyebaka te koyokela ngo soni te viol eza malédiction monene koyokela ngo soni te ozalaka prostitué osotika na yo luka mosala nzambe tomona prostitué moko te akenda lifelo soko ye na Christ otubeli masumu na yo esili eza na bato entre bino bakenda na église basambelaka 10 à 15 ans vetango na bolamu te oyambaki Jésus Christ ndenge nini okende noka okoti bono osambelaka alobi namba mikumba na yo nyonso osambelaka na yango obongaka te ndeko nanga tika okende na église ozomona 500 parcelles neti ba église ba brosta soki brosta soki nani brosta ba vatirio nani walesa ba kalambai bambiye osusu nani oyo mwasi na kufio tunasi Marcelo ce sont des aventuriers. Il y a une différence entre serviteur de Dieu et serviteur de Satan. Différence c'est liba de konanga. Nabanzi après oyo yango na koteya. Ndenge nyo koyeba musala nzambe solo. Il faut le koyeba, na koyeba musala nzambe ndenge nini, na ko se confier pas à nani. Tant musu yo se confie non pas sataniste et sorcier ou alors on se confie non pas pasteur moko mutama sumu. Azaka na moni mo santu te. Yo se confie pas na ye pour ne peut-être la qui tribaliste. OK ne ko samela pas pasteur moko par exemple. To kende kuna. Bande ko ngai. Na banzi oza peut-être imprévisible. Au mona bakanda moko ina ko bakanda moko vraiment ya mystique. Likamukeka bomona olie osala tout oboma moto okoyisa likamona grave na ninga osakana te parce que y a un esprit mauvais na kati ya corps na yo. Esprit wana mutu ezo sala ke ozala na pe di kerte. Parce que ce qu'on a besoin imprévisible, chaque fois que likamo komi okomi ntali boma okomi donc oza suyote oza na pe di kerte tant que eloko ni ko demeurer na corps na yo. Au côté là, qu'on a payé quelqu'un au Koufa, ok, dans ces jours de mort, là où il y a des plaies et des graissements des dents. Il y a un outil au sol là, et là, comme on sur le lui, demander à Dieu de te donner un cœur de chair, un cœur qui supporte, un cœur qui patiente. Un cœur d'amour. Soko zana biloko onga solo ba awa, oko zana cœur de chair te. Un cœur de chair c'est pour les chrétiens, c'est pour les croyants nés de nouveau. Un vase d'honneur. Nyon sona mutumoko. Mais vous êtes belé pour qu'il y ait l'église. Onga naza chrétien, moza chrétien nzamba ebiote. Ok, par exemple, vous sommes pas à Borsa, mais ça m'a ebiote. Mais d'abord, il y a yébioté, il n'y a pas yébioté. Il faut pas une autre doctrine ni basa ko prêcher ngai doctrine ni. Est-ce que pendant que l'église wana basi baté amour. Est-ce que basi baté amour? Est-ce que basi baté amour? Aucune église wana boye belé baso té yabino anniversaire. Mosala nzamba ko té anniversaire té. Mosala nzamba solo à côté ya anniversaire té. Aucune église botinda ka moto pana. O pa bandoki. Bible le bini na Hébreux 10:30. À moi la vengeance. Tant yo tinda moto eza vengeance. Okobika ndenge ndeko ngai. Okobika ndenge nini? Pasteur ozo nzambe la tinda ka moto aza mosala nzambe te. Aza diacre. Bino bokomi c'est pasteur. C'est un aventurier. Aucune ndeko nzambe pas ba apôtre. Ba apôtre juste bakufa. Yo que na ressemble la et pas y apôtre. Tous les apôtres sont décédés. Apôtre de la ressuscité. Mais parce que yo yebi Bible te, ya mona Jésus Christ azo lo bango l'air nyonso na Matthieu 7:26.
celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique ressemblera à un homme fou qui a bâti sa maison sur le sable. Neko, Jésus-Christ, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Yo lingi lo bate, vous êtes pelé, bolingi lo bate, bolingi miracle. Neko nangai bako délivrer yo ndenge nyonso. Mais ce qu'on lingi lo bate, c'est le mot pamba. Nazana nini moko ya mama moko awa, na yebite so ko la sabino. Mama mona délivrer en Allemagne. Na minute nazoloba aza na New York. Na minute nazoloba za voilà yeyo. Na minute aza na New York. Akut asala témoignage na ye. Akutana na makambo ya ndenge na ndenge. Andimaka te ke akobika. Metango alali na butu. A commis presque na coma léger. Azoyoka mongongo. Azoyoka mongongo. Yenzambe zolo banaye. Yebisa mobali na yo. Abenga pasteur oyo. Alobaka pe makamba politique. Ayebisa mobali na yabi. Soko lingina bika. Benga pasteur wana noki. Mobile na lui pasteur Jacques Dinabanza bi bengaye. Lelo sona like sibino kamwa seka samuke aza les États-Unis na New York auto tindi langa photo mais faut mona na ko la na ba seconde soki yelo. Bomoni Bisengo telaye. Hein? Bisengo ya Bisengo. Voilà. Andimakate, passe l'équipe. Et pas ni yatamolité. Et pas ni yatamolité. Et pas ni abebisi bambongote. Mais nzamba mona ki kaza innocente. Ako tikate akende. Na liwa. Atala kangate aiba kapete ngaza ka pasteur. Aiba kutu atala pengate. Amona ka mobile atala pasteur moko boye l'air nyonso na politique. Mais otala kende nabi makabalo bagese sepisa ngai. Ce n'est pas pour rien nzamba tinda kingana lo baka na politique. Pour battre musu baninga nzamba te, mais bazana kati ya politique. Oko sauver. Ndeko, nzamba toucha mama oyo na butu. Soki ba 2 heures à 3 heures. Yebisa mobile na ombango. Abenga pasteur asala alobaka makamba politique. Wana be mission esala mapona ngai basi bazo combattre nga, balu bazo combattre ngai. Mais heureusement mobile ne mtabengaka. So yemta benga nga yamba yete. Heureusement mobile ne mtabengaka. Au monde ya komi itoko. Au monde donc na minute na zo loba. Azana New York. Avant na Allemagne, mais ndenge bo mona on a l'exhibit vidéo na azana mariage na kati ya New York. Quel est ce mot? Ndeko na ngai kotika nzoto na yo te basakana nango na bato mokili. Yo banga ka ndoki eza mtu pamba. Ndoki azo banga yo, mais yo siko zo banga ndoki. Mais mystique. Ndoki azo banga yo yibi tsiko yo prier. Prière na yo eko chaya debandade. Mais akama ntango yo ozo banga ndoki. Mais azo kama yo. Ndeko tika kozana ba vie wana. Soko tangi na Job 1:12. Il faut la 1:12 ou 12:1. Dieu dit à Job, non, Dieu dit à Satan concernant Job. Alors je te le livre. Oh nyonso yo lingi ya Yezwa, mais seulement ne touche pas son âme. Vous voyez ce ngolo bani. Et le ngolo baki puissance à Satan est limitée.
pouvoir na ye est limité. Yanzam est illimité. Satan est tenu légalement d'obéir à la parole de Dieu. Lui aussi, hein. Balobi na ye, biloko nyonso ya ye, oyo lingi, boma, sala oyo lingi, mais, kotouche, koboma yete, akouye kousa iloko mote. Akouye kousa iloko mote. Ndeko, il faut couper les alliances. Couper et briser les alliances. Il faut sortir de cette captivité satanique. Il faut qu'on bima kuna. Na prison, il y a sorcellerie familiale. Il faut qu'on bima. Biloko wana yo monaka, bacha yo kuna. Il faut que Lucasco yo na osala nini pour na bima kuna kuma libre. Ndeko nanga yo kwanga. Ndoki ya motema malamu azalakate. Peut-être yo yebite, mais na lobi na yo, ndoki ya motema malamu azalakate. Ndoki alingi komona te yo o évoluer. Ndoki alingi komona te yo koma mutambongo. Ndoki alingi komona te yo ovanda stable na libala na yo. Ndoki alingi il est là pour le mal. Et le royaume de l'ennemi, royaume et ennemi, le royaume de l'ennemi est fondé sur le principe de la compétition. Compétition kaka. Compétition. Il y a une Bible qui prévenir yo na Psaume 56:7. Alobina yo, ils complotent contre toi. Ils se cachent et ils observent constamment tes traces parce qu'ils en veulent à ta vie. Yo so que le bimisa mbongo na distributeur. Bazana yo. Tango so bimisa 200 euros, ozali na 1800, batali ba moni ke 1600. Bako landa yo tie ko sila. Bako pesa papa leki to bayina ni maladi. Oboyi mbongo za pesa mama no maladi. Bako boma ete mais souci na bango mbongo na yo na sila. Tala batonde bali. Mais yo sikoyo olingi lo sambo te. Olanda bate mate ya batu moko ba yebne mo lo bate ba baka ba ifonge banani. Oyo nzambe yebi ba ngote ki baza ba sel ndeko nanga. Nazo loba te pona ko bebisa ba personnalité abatu. Boko loba a azavantar azanani parce que bolingi vérité te. Soko yoki na munoko nanga bolimbisa nga soko yoki na munoko nanga na bino ke oza musaya nzambe te ko tembete yo yebite o ba yebinga ba yebi soko na lobi ayoki na lobi na ko oza musaya nzambe te liloba ko tatamuke ayebi na ngote neti ba ifonge liloba tamuke ayebite je dis bien tamuke baka atamuke ayebite parce que na soko on a ba faute mo grave na simi mutu baka ayakawa na vidéo ya na ko expliquer comment so bino ko osani musala nzambe te amsala nzambe te na bana bino ko prosta as nzambe ayebite mais ayebite nzambe nanga bino bolingi pai bomona bato ebele bolo bindika to kende kuna nzambe za kuna te nzambe azali pai bato bazalaka muke. J'ai délivré quelqu'un à oiseau belanga papa. Donc, délivrance, ça n'a pas eu batubazate. Nabina yom to solo ba ngai ite. Nga bandimi oyo azala ministère nanga. Ce qui le loi lui abima, batu ba benge pasteur pe ba no banga ye. Ba no respecter ye. Po ayebi loba. Ayebi péché oyo zo me batu boye, péché oyo zo me batu boye. Ndeko porte d'entrée et ko fongwama misusu na péché oya yote. Na péché na ba iniquité ya ba parents. Botanga na nombre 14 et 18. Nyonso zala ka Bible. Masumu mususu eza yote muto sala yango. Ozo kama mendedi vina ngeza bonga na za bien. Mais ba parents na yo, ba koko na yo, tango so ba kana ndoki, ba sala ba famille to sa face, ba sala ba famille to passe ya musakana te. Yo lokolo ebino le lobate olingaka no pete bozana ifonge kuna kimisa kabino na l'église ozo souffrir nzoka de tala passion zo mona pa yuti tanga na Bible nombre 14 et 18. Les iniquités de vos parents tomberont sur les enfants. Na troisième génération, tida quatrième génération, ce que beaucoup briser ngote. Ya bo mona bande ko ba famille mususu, musala bako olela. Kolela na pauvreté et simba famille wana ko sakanate.
Bazo kama me biso ki na église là nyoso. Mais pas beaucoup na ensemble là pour na ba couper alliance té. Bazo couper alliance sans confession. C'est quoi ça? Hein? Bazo couper alliance pas na yo sans confession. Mais c'est quoi? Oh yo kutu pa azapa na pa couper na ayebi na pe ngote. Pa ya kendaka bateya ka ende mususu yepe yango na mimaka. Bane olanga. Nani apôtre Pierre? Apôtre Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Apôtre Pierre a dit, Anania, pourquoi tu dis Satan na nzoto na yo? Tu oya kubuka lokuta ya boye. Ndeko, lokuta me mama mutu enfer. Tant que deux personnes addictes passent par relation sexuelle, péché n'est grave, or il y a eu un mensonge qui est grave, et comme on en fait, il y a bango mais on en fait. Bandego, souci nanga, bon nous comme taïbi loba, oko sepela. Soko bi loba te, Bible me dans Ephésiens 4:14, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. Dès qu'on a ce qu'on dit, le bon sepela, ce qu'on dit, le bon, on a besoin de, il y a pas camarade de belleté, mais on sepela. Bandeko, porte d'entrée mususu, eza yote. Porte d'entrée mususu, yo eza yo, uti ozulango wapi, pa yanganga. Okenda kuna eloko tika ki oyebite, eloko ozongi na onanda kuna yope oyebite. Oza mutu ya basi belé. Ya basi belé, ya mibali belé. Ozo fongola la porte partout. Allez, bazo kotika, bazo tika na kati ya corps na yo. Et comment ba démon na kati ya nzoto na yo, ba koma niti ba piston ya mutu kako, ezo kitozo matezo kitezo bandeko oyo baza na kati ya ki na suki wana pona sala mususu po oyo za troisième na bandeko un peu fatigué. Numéro na ngezali 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89 0033 6 51 03 92 89. Voilà.